fwani te ozomona mibali penza pe bazo sala mabe makasi papa bire soko mo pe basi pe ba comme na ba pe ko bima pe libanda ba cause misusu to jijaka ba tuté to jija mama te mibali bango mo ba auteur ya ba problème na kati ba ndako mibali nyonso te mais la plupart vraiment c'est mibalo bazaka ba chef o bazaka bena ba occupation ebele na kati ya compagnie bango ne vraiment ba poussera bien basi na mona biloko mwa bongo ngolo ba mwasi wana azana bolingo no te azana bolingo mbongo nayo pour moi ça linga balingai au mona mutu mususu afani na libala abalela mama tembele chaque jour mais Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. 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 Voilà, merci bien, très chers amis fidèles internautes. Vous nous suivez partout sur ces chaînes. Aurore Télévision, abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos pour nous édifier les uns et les autres. Merci à toi Alex Ngandou qui est là pour l'assistance. Merci beaucoup à Paola Schengen qui est là à Londres. Merci à Givenchy Cornelia Dussi. Merci à Paolo Veri de Souza, Motema, Maman Moseka, Maman Mimi Moujeka, Maman na Chris Kalanda, Marlène Kassanga Wetu, Dani Bokombe Tsunami Riche, na Katia Paris, na Moniwana Lisusu, Massananga Jires Ngoyi, depuis quelque part, Jires Ngoyi, Bambo Teno trop. Et puis sans oublier Adi Londolé, le célèbre Beau comme Dieu. Merci à Willy Moucheni, Kodi Mboka, le patron. Merci à l'essentiel, pourquoi pas aussi dire un très grand merci à tous nos compatriotes au Bazota Labiso, na Libanda Mboka. Je suis là avec Maman Peggy Alama Torosolo, là vraiment. Sujet très important. Au appui, ils allaient parler sur le besoin de la femme. Pour moi, si Azala na soumission envers Mobali. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Parce que dans ce contexte, on parle vraiment de devoir de l'homme envers sa femme. Vous dites que tu aussi le devoir de l'homme envers sa femme. Les devoirs de l'homme envers sa famille. Et après, on a les devoirs de l'homme envers sa maison. Mais l'autre, vous allez sur les devoirs de l'homme envers sa femme. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour captiver, pour attirer les yeux de sa femme? Et à la gauche, droite, et à la camp en verrier. Je reçois pour vous, Maman Peggy Alama. Bonjour, Maman Peggy Alama. Bonjour, Papa Biré. Voilà, bonne santé. Grâce sur grâce. Voilà, merci beaucoup Maman Peggy de reparler sur votre manifestation qui est en train de se préparer au Ezali prévu pour ce 30 juin avec ma décision par l'autorité morale de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour na mesures barrières Covid-19 la rage na Kinshasa. Et alors les autorités nous ont demandé de bien se protéger. Est-ce que les 30 marches aura lieu ou comment? Merci Papa Bi pour la question. En tout cas, les 30 juin, ils ont déjà le comment déjà qu'il faut ezala. Et le biso de Kosala, c'est juste de respecter des paroles au chef de l'État à lobby parce que il y a un chef na biso, il y a un konzamboka, biso toza toujours na ba masque na biso pour tout se protéger na biso moko. Osomona jamais toki ko to kolongola mibeko ya mokonzi ya mboka et kozala propreté mais tokosenga juste na mutu nyonso ko participer na marche de santé wana aza toujours na masque na aba ko se protéger na ba écart ya ba 1 mètre wana pe ekozala nango
Donc, marche, ils ont vraiment les 30 juin à toi dans marche. Voilà, merci beaucoup, Maman Peggy Alama. Tozo parlait sur les devoirs de l'homme envers sa femme. Qu'est-ce que l'homme peut remplir comme devoir chez sa femme? Pour nous sepelisa moi sinae la femme, moi c'est lingaka nini oyo ke mobali il faut ça là babiloko ezala rapé absent et pas ya basi. Okolo bele la biso na noto solo la maman ke liso ba mamé belé bazali ko se plaindre. Merci Papa Bi répondre à la question. Nga Maman Peggy na koloba boy. Ma commune yango moko ezoloba, femmes soyez soumises, mari aimez vos femmes. Donc mobali soki yo ozo aimer moi sina yo, ezelo koza biblique. Donc eza naturel. Yo zo pese bolingo ye poza soumise. Ozo mona. So mobali on la bolingo ya moi cité. Moi ça oza kan soumise. Voilà ata au Matthieu kiti parce que et comment ma et c'est le moment où on zamba tia 4 mobile il faut aimer moi si na yo moi si pe azala soumise. Papa bien nga moi si na zabo moi ça sera toujours ka bébé. Moi ça linga place où ba tia ka à l'aise. Moi ça linga place où bazo chérir. Moi ça linga place où bazo pesa vraiment attention. Alinga place où bazo pesa ba ton. Ozo mona. Ni baba ke moi basi ba le mbongo te. En tout cas on est dans kara kolobaka nde tolobaka. Moi, si je suis un peu de président de la République. Mais ce qui, aux autres, ça peut dire attention à yote, aux autres, ça va attendre à yote, aux autres, ça va affection, aux autres, qui c'était qu'il faut au lingaye. On a vraiment attaque au bimsarambo, na banque centrale, le kuta. Moi, si on a azana bolingo, noté azana bolingo mbongo na yo. Pour moi, ça linga ba lingaye. Au moins, la mutu musu soit fait ni alibala, balé la maman tembe chaque jour. Mettez-moi mobile non l'accès bolingo. Bolingo temeza kitoko. Makasi, au moins, ma bazo viva kolikana. C'est bolingo na sas ndenga ba matériel, to na ndenge ya ndenge ni. Papa Biro, bolingo yaka matériel te. Bolingo non, oh non, amour vrai, oh nzambe yemo ka tikela rabiso bolingo wana. Ozo laksa moi sino ke olinga kaye. Pas na moi sino eza pas na yo. Pas sa famille na ye eza pas na yo. On a des vrai amour. Et te ka ko pesa po mutu musoko zo za mbongo belé. Opesi moi si zo mbongo somba kabelo. Opsela ke ba besoin na mais so za bolingo na ete. O mo te ke za ngo tina te. Mais apparemment moi si na katsa ndako libala azala mingi na ba besoin ya nini na nini pour azala les ba besoin ou toko ba besoin primordial, ceux qui sont de besoin. Papa Biré, et là on peut ne pas bête rappeler ma bakuna dans libala pe ngolo. Pour ma maman mingi vraiment balobaka ke ba papa bala ba bulletin de paye na bangote. Donc loko vraiment basi pe o pe na pe et soit kana katsa dans libala pe na de yango wana. Ba papa ba ninga pour le bulletin de paye te. Yango wana de pe likam na zwa déjà je m'excuse na zwa déjà basi belé balobala nga makamwana misukutu we comment kutu problème abi mobala so bombela nga bulletin de paye mais bisonete koma eloko moko mais salaire na ebité na mona kam te na mbongo musuku to commencer sa bulletin de paye ya lokuta loko ebike moi si asala pété moi si ne peut bulletin de paye des raté ayeka na ngwa lokuta misuku to leba koma na biki monta ba koma na crayon papa bileta la tika mabalo eza makam donc yango pene de comment ko soit biso ba mama mobile na la banda ba bala na soki 20 ans de mariage mais ayebi bulletin de paye mbani na eki yebisanga tandis que bibelobi ya bobala ni bokomi une seule chair binomi balé bokomi mutu moko donc yo faut ba ke papa ba futa ke boye papa ba ke mama ba futa ka e boye mais yango na peneza mama na likambu onga na kokoloba no o etungisaka no ba foyer o pena ba mama na biso kutu ya kala baloba kango ti lo ba papa na bino ti lo to mo ba bulletin de paye te ti bokoma o bozale lo na tika ko mo bulletin de paye ya papa abino te mais exemple mbali misu ba lakisa na bango ene mbali misu ba lakisa e ngolo ba te question mo ba lakisa ko bulletin de paye te parce que aza sérieuxté non et ko ba peut-être misu ayebi façon o mo mwasi na ngaso monika mbongo dépense ko banda en tout cas moyen te yonga mala mutika ka ngana memela ke ka na pese o ya provision o yo ya yomoko o ya bana ozomona pour ebike so na tindele nyonso lobe komi kabelo lobe komi super lobe kune komi na mona ki cheneti mo ya quartier numéro suka ozomona yanga vo meza mama kambolo ko zo déranger basi na kata ba foyer ça ba bulletin non ya liboso makambo za ebele mais o eswa ka penza ba bulletin de paye ya bi ba leza ke ba papa ba pesa sous temps na mon vraiment na basa ndakuti mais mi bali o siko bazake basala ata mususu di lundi au dimanche.
Papa bire, ko ça de lundi au dimanche, c'est un problème té. Au moins ni mutu sozo linga mutu nao. Ata tamo ya muke ezanga té. Zomona. Moi tamo ya muke ezanga ata to sala de lundi ti dimanche. Ko ke musa de lundi ti dimanche. Siko olala wa. Olala na musala. Olala na ndaku. Mais na tamo wana kasi ndaku, kasi wana kasi tan. Et ko ça pe na ta oui, na ta wana ndaku yo comme na ndaku lesko fa na mwasi na yo zuma mwa bureau o memi na ndaku. Oye na machine ordinateur no nandaku na buto lo fa na mwasi no ko se kate papa bire moi ma encadrer ba mamo makambo ze ebele eze belé donc aye na machine nandaku yeba ni ko travailler sur nandaku otiki biro kuna pas au travail kuna nandaku wana yo ba ki mona bato Erobali mwana batu eza po o l'accès ba affection, l'accès ba amour, o sele o eza devoir ya mwasi. Mais yo okotika kuna na bureau o yesu na machine ndako bandi sous ba compte. Moi ça pour ça tape mais non, je suis fatigué. Fatigué ngo kasi pema kasi pour ça la fatigue o sala ki pendant la journée. Pema kana butu pe o sala devoir oyo o eza mobali na mwasi. Yo memi devoir msala tina katandako. Yo pesa mama alikam o pe ba mama bazo s'inquiéter nango. Ozomona kotala penza ba papa pe ba bongisa na ebité ceux qui ba papa ndito lo ba ka ba msu ba ba science okil tindi ba msu ba makambo ngo belé tozo comprendre les souté yo uzana ndako ba tikelo musala ba sala ka musala ozonga ena ba tata msu ba zonga ba ndako erana te enfanda na ye afani na terrasse de 18h à 22h 23h alors ndako je suis fatigué siko temps ozonga kiwana ozonga kinanda kupo ozonga oti musala esili po nozonga kite ozona temps no fana na mwasi na comme ça et comme ba 22h ki fatigue olali poanité ozomona mibali penza pe bazo sala mabe makasi papa bire soko mo pe basi pe ba comme na ba pe ko bima pe libanda ba cause misusu to jijaka batuté to jija mama te ba mibali bango mo ba auteur ya ba problème na katsa banda kuna ba mibali nyoso te mais la plupart vraiment est tout mibalo bazaka ba chef o bazaka bena ba occupation et belé na katsa compagnie bango ne vraiment ba poussera bien basi na mo la biloko moi bongo ozomona pour mobali msoko za ke na mission de service à qui na mission de service M sous qui na mission de service M sous 6 mois mais elle a zappé na Kinshasa ça la M sous 2 mois mais ce que pendant 2 mois na Kinshasa azala kana mois sinete ya za toujours kana musala a uta musala ye abandi makamna musala tina ndaku ami pesaka trop na mois cité quand même aza muntu ana mai na makila na njoto na posa ayoka moi affection mo pa muntu mo boy a sentir que aza aimé pas mobali na ye ozomona mais maman la azomona ngote 2 mois Kinshasa fa 2 mois Kinshasa ozo cajoler moi cité ozo pesa ba attention na yo te ba temps na yo te ayo sko bimoke 6 mois okakile na 6 mois na 2 mois na ofana na Kinshasa opesa ke lote papa bi omona mabalo ba porte car ndebo mama mandaka mabala mobali soko sa bofana nenda kumo bafana manda kumona moi sinae même si ça la inane na moi sinae balala ensemble te. Bon là on est ensemble te na ndeni on a salon on a chambre toné papa bi makambo eza ndaka mabala so zo mama kabasa mabala penzo yambi pena mutu ya pena na kana ye vraiment yo mo otalobi do mabala ezaka ndeboyo em so tali problème na ngeza ngumu ke o bazo fanda seke ba mitema libala eka bon libala so mutema to fanda te so mutema te na kati libala papa bi atande ni ofanda te ba so bazaka mutema mukuse na libala encore ofanda te donc libala faut saka motema munene au moins ka muto obima kana mwasi ne ka bazo seka po babimi na balabala bato ba mona ka apparence que bazala bien mais ce comme na kati ndako babina mo mutu mutafana mana kiti ne mama kebo papa kebo donc bazata na tanku de dialoguer te. Voilà maman Peggy Alama est-ce que ça pe na ba mibali mususu pe ya keno depuis abala na mama na Saint Alphonse a pe seka bisou kuna devant abe ti le boke 19 ans de mariage na kati ndako azanga pe ko pese sous bisou papa birenga lobelo mo komoni libala mutu oyo excuse mutu oyo asala ke libala enunate mwasi au moins mibali bino mibali boza toujours en l'air à l'air taka mobala ko ke sukola na sukoli na pe leka sisa azwe sui na ya pango ndo tabok pe kaliko ambeto yosko so mobali mwasi pe oza na pe kaka na propriété te osani oti ko pe ka sui mobali ko ambeto tandis que fa ko so ngo bimisa ngo tanzona mo yi kauka ozomona donc moi si des fois bako sala ka biloko po papa nda bako peso bis banda peso na église catholique mko bobala na ka o na lingi mais pour les meilleurs pour les prix na lingi aye na ndaku a peso sous bisouté
ozomona mais yo ni maman faut créer ka bomba ambiance wana ko ka kopesa est-ce que ça obligé pour maman batunenga question lobi papa bir il faut tourner la biso pe question papa mo s'il vous plaît alors est-ce que ngai nde nazawa naza obligé na sombelela ka mwasi na ngai ba beroni ba biloko wana ba bandi génique bandi génique bandi génique donc donc est-ce que n'habite papa Biré oh ils ont devoir na faut so même moi c'est bandi génique oui o ko so même moi ce qui moi ça salaka yé mon pas ko so mana mais tant que mobile yobi ke ozape na devoir o faut ça la moi sinon tanga sala nanga na sombi nanga na mbona nga mbe na pe faut sombela nga ozomona moi ça linga ba sombele ba caleçon il faut sommer la moi sinon papa moi ba blom so mike bali musu ba bike baba banga o somba kare so mona ya muneni meli moi se bimie modinda pe oh e mele bimie modinda ndeni yo zana moi sinon yo bitai na est-ce que e mele dinde c'est danger bela ba papa ba bataille ba mama te na ndako wana ebite soki bazaka ba aveugle ba kena na makambo ngo na ebite ça peut problème tozongo déjà na ba Paris je pense papa moro boy devait dire que moi si na benga bité boloko lokende magasin Versace zwelanga moi sandal mo boy lango bi que papa makenda na magasin Versace abenga mama tuni mama lokolo asapatu na la numéro combien na biso mama kandenga kataki appelle papa zonga bakuti bilone libanda 100 mètres mbalamo papa Biré au moins yango na lingara vraiment église Mangembo na pesi pasteur Espérance Mbakadi Mbote na linga église Mangembo parce que ba na émission mo basala libala bosembo ezake bato babalana boye émission bazo tuna yo kutu mukoni bokutana na mobile na mobile no la takandenge nini ozomona makambo eleka kalem so déjà 30 ans de mariage mais bon tout non mobile no la tandeni bolingana kezaka ndeni ozomona do babilo koneza bilo mo mobile okobosa na ngote foye balikolo mobile no moi sino alataka oye ba ke moi sinanga alataka numéro boye moi sinanga numéro pas soutien pourquoi pas Lora totala modero ke sombela moto soutien ba PC mesure à maboko azokenda ke ne asolo la munanzela abosa di mesure papa Biré au moins bablo musunde bat babaka soki o moi sa kanga na kisi o moi so nete kisi te bolingo ngani na boy na mbadi nanga tufana bananda mo siko soin sous peut-être sunde arrivera que nazo kanga m soutien moi eleki moi mukie pourquoi pas mobile nanga ko edenga kanga ako edenga papa kanga soutien c'est normal les autres que kisi que mobile acha mobile na kisi asukola ke ba soutien banini non eza bolingo na bango ako kange soutien apna ko kanga soutien na profiter pour otana pour ba tchaka la numéro na ba simana a profiter peut-être moi sinanga alata ka numéro boy ozomona non ça est surprise tout ya soutien voilà merci mama Pegela Manouchiton déjà question de piège numéro ya sapato ya mobile na yo ezali numéro combien Babi on peut attendre ndoto mbe na ta 40 atala ndoto no lobango voilà mama Peggy Alama yo zali présidente ba femme forte mobali na yo pour ba question ba tout nango même na ba ambassade ba tout nango même na ba ambassade et tout couleur préférée à mobali na yo ezalaka nini couleur préférée mba nanga en tout cas ezara blanc alinga trop pembe alinga pembe makasi voilà to suki ka babi côté voilà mama Peggy Alama tokomi na suka moi maloba ya motivation pour na ba papa na biso o ba 18 ans ko yoka pe conseil na yo parce que belé ba sepeli na toli oyo pesi na ba papa ba ko se mettre en ordre envers ba maman na ba basi na bango ba ko linga basi ba ko chérir basi na bango ba ko apporter encore ce qui bolingo zaleta msusu kufaki papa sala effort ndenge bible lobi chaque matin Dieu renouvelle sa bonté papa sala effort au renouveler bolingo bien sûr que makambo moi c'est ça lui est difficile as impardonnable mais pour amour o nzamba tikela biso olimbisi eka na conseil na ko pesa ka ba papa eza que ba papa il o mon kaka oyo Jésus avaki na tikela biso ezala ka bolingo donc isoko lingi mwasi na yo aza po na yo moko olingi mwasi no a défendre ka o partout
azara penza na bolingo wana poza basi musu mobali na koza za mission de service okokate poza mobali na za parce que ayebi nde bazala na ndako mo affection mo ba bolingo mo bwe esala moi bien mais ça musu mobali pa kenene mission de service ko akenda na epa na esala kitoko mo ke absence mobali ko rene bien makasi poani pour kozanga ba affection na zo mo kule mobali za ka esala kitoko te donc ngapenda ko sala ko pesa ba papa en tout cas ta osala 50 ans de mariage en tout cas bolingo fo ezala biso basi to akaluka bana nde bino bomi benga kabilo pe mbebo zakwa ba bébé et pe biso pe to zakwa ba bébé tolinga ba papa mususu ka era OK na na zuku salaire te imer neza bien mais soit zuka salaire donc imer est changé donc moi la so pe sembo to ala mbata donc yo kaka munoko va là-bas papa bile elo moi sala ba papa hein ozomona elo moi sala ka ba papa donc ikoloba ba papa baza batu moko yo mwasi yango peza sujet na biso ya poko alelo comment gérer ton mari donc ezaka ndenge mo gérer mobali na yo soko gérer mobali no bien oye lo nyonso kwa mesa kitelo ngi yo mobi comment zora biso basi tozana maloba mo kitoko tona maloba kitoko moi le boko na biso peza ka moi bien on aussi mon papa ata bo même ba million ngo wapi et ozo bise mo maloba bien o ta mibali musu baza flambeau Papa Biré. Soké na gauche, soké na droite, ça va Papa Biré, ma parole les alliés. Façon ka o mino mo na bolingo na bino ngo tinda ke mobali na yo atandela kwango likwa mesa. Non kindo kite non pe kisite ne ba biso comment fona tcha. Ba biso ba rena bira ta nango 500 au mona na tiki on ga lio la. Ah, ozomona. Dans libala vraiment faut za bongo. Oh, za na moi 1000 na yo mama zana otiki mama moko sa on ça partage que ya na bino pe ba mama boala raso papa pe somongo lora liboso mbala moko mama na biso azana na diabète il faut to kene na hôpital oncle petite sœur azana université de bande ko kuta mobali ide kutu ezate papa Biré o monelo moko mobali misusu batanta basi aya na salaire na liboso ye moko amoni ke oui moi si abeti mabe wana ndo oki yo moko zwa gérance mais ça mbali misusu pe banda babana na moi si na ye aya na salaire te ozomo yo tenter no mutu te otalité comment aza capable na ko gérer mbongo otali yango te maman sibitement opesa ke sumbongo te banda bobana oya kapena bulletin de paie yango te opesa ke mbongo te yo comment se fait yo mobile comment zo devoir à moi si o banda osala ke compter mbongo oya bana classe oya bana papa pe ba koma ko boya poso apesi yo mbongo bongo ero ko na kezandu do zandu na bino ala faute une semaine do lelo kezandu zongi 18h lobi kuna suzando mbongo bulletin de paie aussi la rate yango wana papa Biré yango wana lelo na koloba mais maman Peggy ala mam est-ce que peut déjà est arrivé pe que non TP moi si pe mobali pe jour wana pe moi crise économique pe zali que maman pas vu pe tant sumbongo pe tant so sala quelque part aye pas présenter pe mobali ne tala pe bulletin de paie nanga pe yango papa Biré eza basi misusu pe obayeka na mbongo na bango ipa mobali ena mwasi misusu pe mobali misusu amvuka kae era mona ka mbongo boy akanya ngonyo sabosa ke mwasi pas en famille mwasi pas en eloko fois sala ozomona basi misusu bazara pe azui salaire na e abombi mais mingi biso basi peut-être linganga mingi ko atana zonanga 1500 na liaka 50 fois mobali nanga na wana ezaki égoïste ko faire souffrir mwana batu babote pas ape na famille na muki yango na zolo ba zo mwa tiko likambo e utande pa bino ba papa posto papa yoka na bilete de paix no laksanga nga peso na zi oyanga no laksa yo biso mbale to na égalité yo yena oya yo nga pe na oya na oyanga so oya yo mama nanya osali lango dépense po oya papa yo nde moi so osali la dépense parce que oya yo moi si nanya osali la dépense oya nga moi si nga mono osali dépense na po ya papa ngani na osala po ngani na gérer mo mbali na omoni ke bozo escroquer biso moralement to so escroquer bino te ngani na osala po le papa ayena mbongo ngana sali na kaboli ya ndaku yango oyo ya nini yango oya yo moi si po ya papa efuti ndaku efuteli bana classe eche provision so oya yo mama ekokende wapi papa Biré omoni wanga mama tokoza papa sala nga pe na sala surtout na mboto ebi de na papa ke so papa yena oya papa futa ndaku mai courant ngane na abona zora provision ndaku na zora na minerva la bana ozomona ezara bongo mo si so sala so mbala osala il faut boza bongo oya ozo charge aboy oya ozo charge aboy jamais kotika ka mobali charge po yende aza chef ndaku yende abala kinga mais na bandaku yango pe lelo omona moi sala tara danger basilimi bani mais mobali pantalon vers chemise abavia Albert o basala na
adventiste. Mais aux hommes, on a des autres complications. Maman Peggy, tu comme une souka, bambote no moi rapidement. Papa Bire, na pesi mbote na ngai, na petit frère na ngai, Elvis Samano Masipa. Na pesi mbote na petit frère na ngai, Johnson Samano. Na pesi mbote na grande sœur na ngai, Jenny et Sanjo. Na pesi mbote na ndoi na ngai, moi na petit frère na ngai, Luna Alama Samano mandoi. Wana vraiment ndoi na nga. Na pesi mbote na mobali na ngai, Mesewete School. Na pesi mbote na bana na ngai, Shwana Nyangi. Na pesi mbote na Anzurai Weteshe. Na pesi mbote na Aurore Bitaki. Na pesi bango vraiment ba gros bisous na bango mbote na batu nyonso yo balanda kabiso na bosani te. Ba yangai penza ba famille wangai penza ba femme forte. Basi ya kitoko, basi ya makasi, ba femme battante. Na pesi bino ba mbote bisika bozwami. Na pesi mbote na papa na nga John Samano isika zali na mission de service nzambe abatela ye. Mbote na mama Mati Masipa. Na pesi mbote na mama Bokilo na ngai bienvenue Lubanza Dio. Na pesi mbote na ba belle sœur, ba beau frère na nga. Na pesi bino vraiment ba mbote ebele. Voilà, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Je pense que ça fait vraiment plaisir à trop. Naba maman tout au balingaka, ba mibali na bango, naba papa tout pe balingaka basi na bango. Chez nous vraiment notre fierté, c'est vraiment vivre dans l'amour. Papa linga maman, maman linga papa, bango nyo somi balé pour tout évoluer ensemble. Merci. On se retrouve au prochain numéro pour parler naba devoir siko ya moi si envers l'homme. Merci. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. 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 Aurore TV, c'est notre